Tu peux avoir une idée comment Kimba est arrivé à être victime dans la liste à Mobutu? Je suis dans le bleu, c'est-à-dire que je comprendre très très bien. Détails, c'est un peu difficile à vous donner dans le confession. Donc, on confirme que côté Papa Kimba, on a information, mon côté soit on a conflit, ou bien on a un problème, et on a excité Mobutu à la liste, il y a martyr. Évidemment, la cérémonie, na kansi Kimba kota tina makambuana mpona sécession ezalaki na Katanga. Oyo Katanga alingaki ko se retirer na Congo. Na kanisi na makambuana pe na babelge bazalaki ensemble. Ya oyo wana détail pensable la pesa yo ezali un peu flou pour moi. Bon, sécession de Katanga ndengo lobile entre Bakimba parce que Papa Kimba na banza travailler na ministre ya nase ya Lumumba et puis tokozonga wana komsao kolempe Papa Lumumba na makamba Katanga koma elekelaki na tango wana pe Bamba était présent parce que tous ces Papa Lumumba na Papa Bamba bayebana ki batourner na même période na Bakimba o batourner na même période ils étaient tous des victimes. Mais tozonga un peu na makambo etali Mobutu na patron na ye qui est le ministre de défense awa tozako Jérôme Anani azali pe na liste ya ba oyo bamona naki parmi les 4 martyrs. Est-ce que okoyiko na moi idée comment mwana aya ko boma papa na ye parce que Mobutu était sous commandement ya ministre de défense qui est awa Jérôme Anani. Est-ce que tu peux me dire un peu okoyiko na recollection yo mto tambola na pemena batata oyo oyeba un peu parce que faut tirer ce souvenir. Moko alobaka vérité azali te yo lokwa to kanyo Oza 87 ans au tourner na bato oyo au travail qui na ba biloka ba finance oyo ba sonas tout ça ba bino to créer ba biloka ndengwana quelque chose de pareil. Pesa biso un peu pont entre le patron ministre de la défense Jérôme Anani na Mobutu général et puis Mobutu qui prend le pouvoir il doit tuer son père. À vous. Bon, c'est-à-dire que na Mobutu na Anani oyo wana mwanda momoke na yebi yango yo. Mais Mobutu Mobutu tango zaki général soko général na biso le boye ba pesa gi mbongo pour que le kusomba ba avion eh ben ba avion que le kusomba bala muté mbongo aliati alors sikao ba sengi ye ba apesa détail ya mbongo asali ndenge nini mbota boyaki donc aliati mbongo wana na makambo wana Anani atiaki na kasho na boloko akatai na kasho oui atiaki na kasho na Mobutu na Mobutu atiaki na kasho oui na Mobutu. Donc, ministre de Défense, Jérôme Anani a kangi Mobutu comme général, mais a longolé va péter à Bikota na prison. Bah, tiaki na Mobutu na nani. Na tellement avec général ou bien de général. Yo yebisa biso, mais il que osa ko confirmer que le patron a punir Mobutu, n'est-ce pas? Oui. A tiaki na kasho. Bon, kangati. Terme technique na bande ozango. Oui. Kimba ya kitango Kimba pe akotaki na makambo wana makambo ya Mobutu ya santango ya kimbongo wana. C'est quand ça il cambrizaki mais je ne m'en souviens plus. Bon, il y a des termes techniques na wiko utiliser logistique. Elinge wake Mobutu azalaki peut-être un général en charge de logistique parce que wiko simba jamais libenga ya mbongo no sala basha ya ba contrat minene boye soki oza en charge de logistique. Donc est-il que Mobutu amona ki na kaya vol ya mbongo ya côté ya logistique. Dans l'entretemps awa mbongo ekoki outa nulle part na pays sino ki fait outa kaka na département ya finance. Donc nazomona pont ezoleka awa que Jérôme Anani en tant que ministre de défense ya kwa iko za mbongo te soki a sollicité chèque et pas ya Papa Bamba qui est le ministre ya nani te ya finance te. Na finance pe yo ministre finance oza pe na pouvoir moko te ko bimisa mbongo ya budget ba millions de dollars so ki o consulter pe parlementaire qui est le congrès qui est biloko to ko lobela yango tant to ko mona pourquoi
ba désordre eza koyeleka ke un président akoyine kokata chèque akoyite kotia misapi na bambongo ba projet ba millions de dollars na toza koya mais mpo na ngai namoni triangle moko ezoleka awa Jérôme Anani akangisi Mobutu et puis justification ya bambongo oyo ya ba budget Papa Bamba ministre ya finance il faut auditer bango donc naza komona comment situation eza ko baba nange ba bien ko esquelette donc ezaka ko s'empitrer n'est-ce pas wana toza komataka ba année eza koya tozaka na 60 toza kokanga 60 à 66 ote komona cause ya le martyr oyo pourquoi ezalaki donc il y a un bon point économique s'établir entre les quatre sikoyo bon est-ce que naza clair na ndenge naza kolobela moi je ne suis pas ici pour défendre qui que ce soit mais naza kotala ba recherche to sali na yo mtu za dernière pièce ya musée autournaki dalante ta pesa biso mpe rôle na yo na pembeni ya babiloko oyo osalaki tout autour ya politique na côté ya Papa Diangena parce que apparemment yo pe okoki kozala na makambo etali assurance ya voiture ya Papa Diangena à vous l'antenne eloko lobela ngai naza koloba na yo rôle nini pe yo jouaki po toyeba mpe position na yo comment ozali capable ya koyeba ezalaki mutu pamba ngai nazali lokola qu'est-ce que je pourrais dire incident nakotala kaka makambo bango baza kosala nazalaki politicien te oui mais otravaillaki na département ya finance quelque part non nazali kosala compagnie nazali kosala ezali une compagnie immobilière il y a crédit foncier bon nazali kosala les assurances des automobiles l'assurance vie les incendies ainsi de suite bien sûr raison na toucher le point na yo parce que biso tosali mpe ba recherche okoki kozala na ndako te na ero na ba faux d'avance qui est à Alexandre Maramba l'un des martyrs azalaki en charge affaires foncières et mines oza komona ete ba affaires foncières na rôle na yo na département oza kosalela ezali mpe ba politiciens bazali mpe na misu na côté ya département wana vrai ou faux nani wana naza kosala na nani oyo Mahamba ou bien Mahamba azalaki na affaire foncière n'est-ce pas oui bon oza libre soko moniki question naza kopose eza trop privé na côté na yo tu peux toujours déclarer mais il que ozalaki na rôle mpe ya babiloko ba finance oyo tout ça ba assurance tout ça ya compagnie ya Congo en contrat avec le gouvernement n'est-ce pas non ezalaki ba civil crédit foncier ezalaki une compagnie en fait de civil en fait qui vendait le terrain les maisons et ainsi de suite est-ce que ministère des affaires foncières est en charge de terrain parce que makambo terrain et pesa saga ya trop na ba pays na biso place on écoute même ba terrain ya bana ya ballon un ministre peut arriver à Zuyango ou bien ministre affaires foncières bango pe banginda ka mingi na makambo etali ba mabele kabola pe ba ministre ya trop kuna ki na data lelo yo toza komona yango puisque toza kotala mpe ba héritage toza nango na gouvernement lelo yo to na ba ministre lelo yo tozonga toyeba soki fondation mpe ya 1960 ezali mpe na base nango te donc oza komona te Alexandre Mahamba azalaki na problème moko te na makambo etali affaire parce que affaire foncière mpe mpona korapele yo na temps ya 1960 peut-être petit lelo yo eza mpe en charge ya mine et énergie vrai ou faux non c'est-à-dire que Joachim ntango tozalaki na gouvernement belge tozalaki ntango wana indépendance ezwamaki te alors bacompagnie wana dépendait du gouvernement belge c'est-à-dire ce sont des sociétés privées de Belgique qui s'installaient au Congo ce sont ce qu'on appelle des colons ainsi de suite mais ndako wana ezalaki une compagnie belge qui était au Congo pour na makambo ya assurance les incendies c'est-à-dire que azalaki similaire ezalaki attaché aussi la connexion na Angleterre puisque l'assurance proprement assurance ezalaki en provenance de l'Angleterre alors mobilier ezali ya belge oui makambo terre ça ne dépendait pas des choses indépendance ntango wana tozwaki te ezalaki différent donc oza koconfirme awa affaire foncière na temps ya Mobutu
ezalaki na pouvoir nini, ezalaki na pouvoir moko te, parce que nazolinga nayeba pourquoi Alexandre Mahamba aza na problème na Mobutu po kwa kokota na attaque oyo les 4 martyrs. Est-ce que affaire foncière, encore une fois, en relation na bakametali bandako ibandako kaka te, bamabele kaka te, mais aussi mine et carrière, est-ce qu'il n'y avait pas un intérêt particulier à Mobutu na côté mine? Ou bien la c'est un peu difficile de vous le dire. Le coin de lobby, na huko puka le côté oyo wana intérieur ya makambi ndenge wana na yoga tyangote. Je n'ai rien connu. Bon, si ko pesa biso pe conclusion na yo concernant de 1960 et na 1966 c'est papa Bamba ayeko kufa. Awa papa Bamba na papa Dangenda baza suko yokana te, papa Dangenda ye akeko sala oyo ya ye Église du Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu. Papa Bamba yeyo makolono ekomi na ona politique toza suko mona ba trace na côté kimpebe to religion te. Bon, na 1966 tango Mobutu ayeko pesa condamnation à mort ya batu oyo. Jugement yango esalemaki en 2 jours seulement et puis sentence en 3 minutes. Na Erwana, est-ce que vous avez une idée nani yango mutazalaki na pouvoir judiciaire, parce que to contrôler 3 pouvoirs awa présidence kasavubu toza na richesse moko pa na yete to na congrès qui est le parlement, pouvoir parlementaire grand frère na Bamba, siko le pouvoir moko ya plateforme ya justice za kozanga parce qu'ils étaient jugés. Est-ce que tu peux nous dire qui était le ministre de la justice na Erwana? Vous avez une idée? Na kazi zali wenda ga bombo qui c'est celui de wenda wa bombo un miracle là de miracle zali kuno nani Kengo wa Dondo donc comme Kengo wa Dondo bimi ah donc un jour les 4 martyrs Kengo wa Dondo était en charge de la justice, n'est-ce pas? Oui, ye mutafaji makambu anangana yoga chango puisque la zaki présente la zaki présente ngana zaki awa en 1964. Pesa nga relation entre papa Kenge wa Dondo na papa Mobutu na papa Dangenda bango ne pas bana colonie Boma, n'est-ce pas? Oh non, oyo kuna na Congo Joachim, c'est un peu difficile na yebite soko Dangenda zaki na connexion na Kengo de Dondo. Parce que Kengo de Dondo, c'est quelqu'un à balaki mwana mwasi pezaji kusada tatene peza kusala na crédit foncier. Tatene ngoma ya Brazzaville. Mais tangu wana ngana jogaki mutu wana Kengo de Dondo. Balaki mwana mwasi wana. Surtout ba connexion na Kengo de Dondo na Dangenda sa na yobi yoko mokote. Bon, tozonga na rôle ya soit papa Kengo Dondo zaki en charge de justice ou pas, mais to toucher un peu jugement parce que tonto comme na place à pendaison, okoiko pendre mutu publiquement te soki justice sa limité. Batu nyonso les 4 oyo à part papa Jérôme Anani mutazalaki ministre de défense qui est aussi un soldat, tous les autres 3 bazalaki ba civil. Pourquoi d'après yo jugement oyo ezui kaka 3 jours na tribunal oyo ya patron nyonso azalaki en charge ministère ya justice et puis makambo ebimi na tribunal civil et koti na auditorat militaire? Pourquoi makambo oyo d'après yo ebimaki na auditorat na tribunal civil et puis ekei na auditorat militaire? À vous.